I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Peuple congolais ba souffrir likolo na bino ba Rwandais boya profiter aux passeport à Congo. Bino boza Rwandais bo wangana. Hein? Boza passeport à Congo pona nini? Ah peuple moko. Fonja. Présence à papa. Na ebisaki. Même je ba bango na balance. Olingo sani. Les Rwandais. Ah bah on a passeport à Congo tant que ba Rwandais. Hein? Bozo Rwandais bino. Hein? Oui. Parce que makambo tozo lobako. Sobi to lambukeli yango te. Hein? Parce que bozo ba Rwandais bozo passeport à Congo pona nini? Peuple congolais botala ba Rwandais bango yo ba na consulat na Anvers ko zwa passeport à Congo. Bato ba boma biso na Congo bango yo. O ça le côté. Pas bénéficiera toujours. Ba Rwandais ba ya na mboka zo ba ko zo tout. Ça suffit. Bala la peuple non pas botre musombo. Ba pesi ba mende basi. Ba contrôle iranien cuivre taba kolombuka. Ça va éviter que to komi ko zo pouvoir. Pouvoir ils ont eu déjà donc contre la bango coupe pas la bango pas ça kana pouvoir ils ont samba bon monique bana mboka te ibisa ki bino wa yango yoyo toujours na pointe quoi l'homme qu'il fallait la bouche du fait ibisa ki bino ke tokoya ko makambo tu ya Congo to kolandela toza na lié na Anvers to kolandela mamba passeport tozozela tokutana po mbila balobi non ba oswana mama wana po akutana so to tuna ekoma ba Rwanda bazozo ba passeport ba Congolais bazozo ati donc yango toza awa bino moko bomutala to koma ikala boye donc mbila mbala moko asopani bino bomoko botala donc komona biso kana avenir ya nini ya consulat mbila déjà sopani donc ndenge za boye tozozela to kota na kati wa ya mokolo. Et puis Dieu merci bomoko ya mboka bo 4e puissance mondiale JBK yangona to yakawa po to mona ki vidéo moko ezotambola na ba Facebook que musala malamu que bato babengi biso partout na Europa que wayambo eso Patrick Fonja bino boza na Bruxelles ndenge nini bozotika ba Rwandais bayaka na concilier na biso na Anvers bazora passeport justement ba Rwandais bayaki poto sololi na kulutu sami asalaka awa abi ba Rwandais bayaki a de naissance ora ba livraki bango na ambassade o ezali na Bruxelles. Ça fait ambassadeur oyo ya ba Rwandais oya wana mikolo azui baba acte de naissance apesi yango ba Rwandais pour ba kozwa passeport awa yango toyaki kokomaka toyaki tokomi même pas bakamia babila esopani ndenge bozomona wana bo biso mboka ba loi toka même na ba carte d'identité ya ba ONU 10 ans ba sec on comprend donc awa c'est pas Roubert Water bisegman te awa to na mboka moko ba coloniser Congo le pas surtout zomona za bango mais toi na droit ya ko manifester toyaki poto kutana na mama oyo poto ka pe quand même qui appelle ça ba Congolais ba à travers bien sans problème na ba Congolais et donc même biso parce que tozu ba appel partout dans le monde et tant que tozo le la Congo il fallait to kanga depuis na ya poto na komana na ambassade pour passeport na ngeza ya ONU convention de Genève 1951 donc ngana yaki kake nalingo kota kuta te posu na mona ata ba mo ambassadeur oyo so kosilo na kusanja po nalinga na mona longia rubera ya kanambe so na moni photo na direct bana ko pasolango yango to bengaki JBK sito ya solo oyo zo salaki bato bazala pe ba mona bi actualité nyo sa zala ya peuple mokondo oka le 5 to na réunion mars ya munene ya biso bomoko toujours azalaka 4e puissance mondiale. Donc ebisaki bino ke peuple mokonzi eza misala na maloba ekokisama biso toye na ba preuve ke ba pesa ki ba passeport toye
kotuna tokopesa jamais information à lokuta lokola bato bazopesa bato information à lokuta ngwanda opesa ba information o eza na preuve te eza na biso bomoni ke toye kolandela na source po topesa bino vraie information. Donc gouverneur aza na bolo peuple congolais donc tozo bundande po na bino donc elo tozo sabino yango wana il faut comprendre bitumba oyo et comme déjà na niveau moko spirituel tokoki jamais ko accepter ba rwandais ba ko soka passeport et pas na biso et maman oyo azo travailler bien soka lingi to yokana na ye bien atika ba sentiment wana ya ko délivrer ba passeport et pas ya ba rwandais ba ke na ambassade na bango ozo ba infiltrer biso tellement ba sala ngo kuna na Congo ba sala ngo na tsande ba tobi na ba douane awa on est vigilant et la félicité garçon a filmé bango après qu'il y a internet ceux congolais surtout comme na niveau wana il y a éveil patriotique wana va comme marché bozui rwandais na kati ambassade na kati ya consulat bomoni ki aye côté ma bobeta bobotike bo na droit ko passeport ya Congo Pindeta toke yango to expliquer va mbila bango na bomoko ba bengele biso police yango to zolo bake biso na niveau ya poto ne to za ko telemela tout ba mamba peuple mokoni to lobi to ko sala ba action tout ya minene mbalo to promettre bino ke alir tozo kende to roboto la ambassade et tout et kozala moto sin moto ari di police kanambe yo mende tozo bino ke awa na libanda biso tozali ba okere na biso nil part awa to ko tumba ambassade nyoso ari di police kanambe ko sambwa tout fina yo miso mavondo depuis quand un Rwandais touche un illettré un vagabond il y a aucun bagage politique. Les lobos sont milliers de peuples congolais. Talaka Baoki Sangoka ke waya mbazoya na itona Patrick Fonda. Basofundo basopi ba kamia mbila. Tobangi pe mbila te to force peuple mokonzi. Présence kaka tala mbila. Mbila tobangi pe bangote ba identité pe à côté yali. Batalika bango non mais c'est beaucoup tu limbisa biso to ebio. Aux réfugiés politiques et puis réfugiés moko reconnu. Autre bien awa oza servi tout d'abord to landarona bekouti ba salo mabete bon dia bazo tout na mamana po fena solo nae na ipo la solo nae JBK filmé diaspora congolais oza na confiance na biso bato tout ba benga kinga pona ya na consulat na ambassade ya Anvers na ye bon moni JBK zana tozo zela mo mke pona to kota na kati to ana JBK nana ukoka JBK bomoko mo. I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.